innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebon ndimela ngai ke moko côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bon début de week-end, na bino nyonso bolula kolanda journal ya peuple pona peuple info lingala mbote. Na bino bisika nyonso tubozwa mina lombango tofongoli ya vendredi 25 août pour l'hôtel bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama. Lukonde Kenge a intervenu qui jeudi 24 août na 15e sommet ya ba BRICS oyo ezali kosalema kuna na Johannesburg na Afrique du Sud. Héritier mapinde mapesi bino ba détails. Na dernier jour ya 15e sommet ya ba BRICS oyo ezali kosalema na Johannesburg na Afrique du Sud. Avant déclaration conjointe oyo et sanctionnant qui misala Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, premier ministre de la RDC, a intervenu que jeudi 24 août 2023 liboso ba chef d'état ba gouvernement pe ba membre et organisation oyo ba pays bazala qui invité pour na ko prononcer discours ya République démocratique du Congo na kombo ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na maloba na ye alobi sommet oyo eza na cadre dynamique ya changement paradigme macroéconomique pe géopolitique ya mokili place na baïta oyo ezali respectif na responsabilité ya ko trouver ba solution oyo esengeli po na ba défi ya minene oyo ezami na mokili mingi pandémie Covid-19 changement climatique ba atteindre objectif ya développement durable et horizon 2030 na transition énergétique pe na biodiversité liboso ba réalité oyo esengeli ko relever Ekaterinbourg na Russie na 2019 Johannesburg na Afrique du Sud na 2023 pe lisusu ezalaki franchi mingi penza existence ya banque ya développement ya fonds ya commun ya ba réserve d'échange ya ba brique oyo po na ko consolider optimisme pe ko affronter ba problème oyo ezali na mokili pour na oyo etali thème central ya sommet partenariat pour la croissance mutuelle ou ezali accélérer na développement durable pe multilatéralisme inclusif et premier ministre congolais asenga ki na ba brique ba na ko capitaliser particulièrement ba tout nyonso ya RDC pour na ko telemela ba défi oyo ezali atali si ba avancer oyo ezali comme ma contribution na édifice République démocratique du Congo azali ko affronter ba défi ya guerre ya agression injuste na partie est na ye boye sommet oyo emo na RDC pays solution pays oyo
République démocratique du Congo aza na potentiel pe biloko ya ndenge na ndenge pona ko résoudre ba problème ebele pona oyo etali RDC ezali vaste territoire ya 2 345 410 km² azali ko disposer na 80 millions d'hectares mobimba ya ba terre arable pona oyo ezali développement agricole dans République démocratique du Congo et sengeli kotala ye alobi ezali important ko souligner ba faune pe ba flore oyo ezali ko classer République démocratique du Congo na 5e position ya puissance mondiale na terme ba biodiversité bosimba ke na rapport na transition énergétique na République démocratique du Congo 60% ya production mondiale ba cobalt pe ba lithium oyo ezali bongo eyebani RDC azana ba minerais mususu oyo ezali na kati ya fabrication ya ba batterie pe ba pile hydrogène oyo demande na yango ezali komata mokolo na mokolo komaki na Johannesburg depuis mardi premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azalaki porteur ya message ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na BRIC acronyme oyo ezali kosangisa Afrique du Sud, Inde, Brésil, Chine, Russie au menu ya 15e sommet oyo balobelaki élargissement ya ba nouveaux membres ya bloc ya ba pays émergents ba BRIC bazali ko revendiquer croissance accélérée, développement durable et multilatéralisme inclusif. Na somo suso simba ke parti lumumbiste unifié Paluna Mokuse a fêté 59e anniversaire na ye mardi 22 août na siège na bango ezwami bongo na de bonhomme na commune ya Matete na tina wana boyeba ke déclaration moko politique et salemaki epai ya secrétaire général pe chef ya parti Godefroy Mayobo héritier mapenemi apesimi ba détail. Parti Lumumbiste unifié, Paluna Mokuse a célébré que mardi 22 août 2023, 59e anniversaire d'existence na bango. Ndenge kaka ezalaka lokola momesano, déclaration politique et salemaki na directoire ya parti cher ya Antoine Gizenga. Na maloba na ye, liboso ya ba cadre nyonso ya parti secrétaire général pe chef ya parti Godefroy Mayobo akumisaki invincibilité ya Palu. Oyo ezali kosala ke azala plus vieux parti politique oyo ezali na République démocratique du Congo. Ezala qui conçu depuis octobre 1960 kasi créé le 22 août 1964 Palu a outi ko totalisé 59 ans d'âge mobimba. Oyo ezali bongo azali ko conserver ba titre ya plus ancien parti oyo ezwami na scène politique ya République démocratique du Congo ndenge Godefroy Mayobo alobaki premier volet ya discours ya Godefroy Mayobo alobelaki ba membre ya parti na discours na ye Godefroy Mayobo atalisi ke 59e anniversaire ya parti ezali occasion pona kosala rétrospective ya parcours politique ya parti oyo parcours na ye vraiment akutani na obstacle ya ndenge na ndenge pe a relever ba défi ebele célébration ya nouvelle an existence ya parti oyo ezali occasion pour se fixer l'objectif ya sika pe ko atteindre yango numéro 1 il y a le plus vieux parti ya République démocratique du Congo a sengi na bango nyonso ba na ko militer pour na ko battre la parti lumumbiste ezalaki pe occasion pour na bango ba yeba na ko renouveler engagement pour na préservation to ko battre la parti oyo eyeba lisusu na ko umela pour na ko battre la unicité pe indivisibilité ya parti na bango kati na stabilité et pa ba militant ya Palu Godefroy Mayobo a profitaki pour na ko rappeler plan ya refondation ya nation congolaise ndenge ezalaki établi et pa ba père ya parti oyo munene kati na bango Patrice Emery Lumumba pe Antoine Gizenga célébration oyo ezali bongo na moment moko dire oyo Palu dépositaire ya projet politique originel pour na kotonga nation congolaise ezali kakawana projet oyo ezalaki conçu et pa ba nationaliste depuis origine ya République démocratique du Congo na 1960 pe ezali toujours d'actualité pour na oyo etali engagement indéfectible ba militant ya Palu Godefroy Mayobo amoni constitution immense ya majorité nationaliste pe progressiste ya peuple congolais troisième volet ya message na ye elobelaki mingi ba peuple congolais na ensemble Godefroy Mayobo amemaki message ya assurance pour na avenir Palu azali ko militer pour na ko empêcher ba congolais ba koya na ba désistement politique Palu ezali wana ya kotelema indivisible pe ezali mir Palu azali ko s'assumer sans défaillance mission ya ko empêcher peuple congolais à koya na désistement politique lokola mbula ilekaki 59e anniversaire ya Palu ezalaki célébrer sans fête kasi na climat moko ya réflexion directoire ya parti a singi na ba différents dirigeants sectoriels ya Palu ba organiser ba activité na ba siège na bango respectif mokolo ya samedi 26 août ezali koya.
Conflit ezali koleka makasi entre ba héritier ya famille Masamba fait papa Masamba Makela Simo promoteur ya ba école Masamba boy ba ke audience monene esalemaki lundi 21 août na tribunal ya Matete. Bona ba détail elongola Stéphanas Kande héritier Mapinde. Moto ezali kopela makasi na famille a fait papa Masamba Makela Simon promoteur ya ba école Masamba oyo toyebi na ville province ya Kinshasa na audience oya lundi 21 août 2023 division ya makasi entre ba héritier honorable Rémi Masamba professeur Roger Masamba Makela Masamba Malunga Jean Didier Masamba Mantemo Oscar Masamba Mambote Alidor pe Masamba Kivwila Gédéon bango nyonso oyo contre ndeko na bango ya mwasi Madame Claudine Masamba bafundi ndeko na bango ya mwasi po azali ko dénoncer lokuta ba frère na ye oyo bateki mokwe ba parcelle ya papa na bango Masamba Makela Simon kasi na ba signature ya lokuta Claudine Masamba akuti pe kombo na ye na liste ya autorisation ya vente ya parcelle oyo ezwami na limité numéro 1283 ya plan cadastral wapi epai bureau administratif ya papa Masamba Makela Simon ezalaki kasi lokola Claudine Wadel Masamba afundaki bango po justice ezongisa ye na ba droit na ye likambo ya kokamwa bandeko na ye nyonso oyo ya mibali totangi bafundi ye lisusu na justice na citation directe po bakanga ye pe asa la prison boyoka collectif ya bavoka ya madame Claudine Wadel Masamba ndenge ba expliquer tina ya audience ya lelo yango touti kosamba ministère public a participé à Vinaye sur les bancs, ils ont conseillé Kakaye pour la ndenge ya miboko ya mboka na biso balobi ke muto aza libanda ya mboka akoki soki a commettre ba infraction oyo miboko ya Congo eza na ningisa ya ko poursuivre ye ekoki ko salema kaka na magistrat ya parquet mutu nde fois ça la requête a poursuivre ezali te que tribunal azui mukanda songolo te il faut ebanda na parquet mais na cas ya dossier oyo ezalaki bongo te. Je pense que madame Claudine Wadel Masamba ne fait que réclamer droit na héritage. Mais comment expliquer on doit réclamer justement droit na héritage? Bon on va poursuivre. Et alors on va poursuivre nini? Assignation. Oh madame Wadel a initié une civile pour casser un droit na ye bango ba ko attaquer na pénal même assignation mais ce que mo sala ya zuzi na civile mo sala na ezani tomituni nani azali kopelisa moto na famille Masamba nani azotia division nani nde azali koloba vérité dossier oyo ezali à suivre. L'enseignement au Simba que complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Nerombungu basali ba résultat qui toque pour l'examen d'état après publication botala ndenge ba élève ya complexe scolaire oyo ya Mama Pemba ba fêter qui toque héritier Mapinde Miladiland. Après publication, il y a des résultats, il y a l'examen d'état, édition 2022-2023. Bosimba qui est parmi les écoles dans la ville de Kinshasa, où il y a des résultats, il y a bien. Et Sengeli Kotanga, complexe scolaire Mama Pemba, il y a fondation Nerombungu, Fumabanga Moyo, où il y a na quartier de Kanga na commune ya Kisenso. Bosimba qui est dans le district ya Moamba, ba pourcentage ya Kitoko et Salemi awa na complexe scolaire Mama Pemba. Na Tongo déjà ya Mokolo ya vendredi 25 août 2023, ba élève finaliste secondaire ba kendaki ebele ndenge bino moko bozali komona complexe scolaire Mama Pemba ezalaki envahi voire même commune ya Kisenso ba poudre na mutu ba yembaki loyembo ba yaki en école pour na ko féliciter ba encadraki bango ba enseignant pe bazangaki te ko féliciter promoteur pe initiateur ya école oyo complexe scolaire Mama Pemba yemoko honorable Nerombungu par rapport ya mosala oyo ezali ko salema pona encadrement ya bilenge préfet redi yemoko azwaki maloba pona kopesa bilan ya ba résultat oyo élève finaliste ya secondaire na complexe scolaire Mama Pemba basali ezalaki mukolo ya publication ba examen de bozomona bana bazali ko sepela mais pona biso ezali kokamwa te parce que soto kamo elakisi ke bana ba travailler kiti ezali kokamwa te ezali résultat ya musala oyo to sali na ba enseignant na biso ba kambi na yemoko surtout mukonzi ya école na biso excellence honorable Nerombungu 186 élèves soit
et 25 sur 26 en littéraire, 25 élèves en commercial, 52 élèves en pédagogie, 100 élèves en biochimie, 105 élèves qui étaient, en mécanique 99 élèves, ainsi qu'électricité 100 élèves. Bosimba ke esengwe ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ezalaki pe esengwe ba parents ba vandi na commune ya Kisenso ba moni ke musala ya qualité to enseignement ya qualité oyo ezali kopesa na complexe scolaire Mama Pemba yango nde eboti mbuma ba félicitaki mfuma banga moyo honorable Nerombungu. Papa Nero, tuka umela 100% Papa Nero. Papa Nero, vanda na ngwende na yo papa. Bungu. Tote banderole no awa bendele matakaka toujours. Tozalaka na yo. École ya kitoko ya makasi enseignement ya qualité ezali nde kopesa na complexe scolaire Mama Pemba bo hésiter te pamba te kuna corps enseignant moko qualifié ba matériel didactique elenda biloko nyonso ezali bongo ya ba conditions kitoko pona ko permettre élite congolaise ba tanga na ndenge ya malonga botela bino moko oyo esalemi ezali kolakisa ke niveau ya enseignement ezali likolo nzete ya kitoko bayebaka yango na mpuma na yango. Nerombungu Liban. Mama Pemba Liban. Liban. Présidente ya Fondation Dina Andrea a visité ki week-end eleki ba atelier ya Fondation Nerombungu oyo ezwami bongo na quartier Bikanga na commune ya Kisenso héritier Mapinde Miladiland. Présidente ya Fondation Dina Andrea visitaki weekend eleki ba atelier ya Fondation Nerombungu oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso accompagné na Bobombungu mwana ya honorable Nerombungu elongo na délégation ya makasi ba membre ya structure oyo bazali kobunda tango nyonso pona kolite contre pauvreté pe bayiba na kozongisa mutu nyonso ayiba na kozala autonome. Bosimba ke Dina Andrea a visitaki tour à tour ba atelier mécanique électricité, il y a laboratoire biologie chimie, pe ba atelier ya coupe couture elongo na ba salle pe ba machine ya informatique na suka ya visite a remercier ki pe a féliciter ki initiateur ya ba réalisation oyo honorable Nerombungu na oyo nyonso azali kosala po na bilenge. Na koloba merci na son excellence Nerombungu pour na initiative oyo na lingi aussi ko encourager pour na grande initiative oyo. Parce que ils ont vraiment richesse makasi na kati ya commune ya Kisensu et aussi na kati ya ville ya Kinshasa. Alors ce que Toroko senga na son excellence Nerombungu et que atelier oyo ezala kaka na Kisensu te mais tozana posa atelier oyo ezala na ville mobile ya Kinshasa pour lutter contre le chômage, contre la pauvreté. Dina Andrea et l'ongona délégation nae bakendaki pe na complexe scolaire Mama Pemba pour na ko visiter école oyo bâtiment administratif salle polyvalente ya Fondation Nerombungu visiblement ba sepelaki makasi pour na œuvre sociale fait philanthropique oyo et salemi na ba fonds propre ya honorable Nerombungu na quartier oyo ezali enclavé na ville ya Kinshasa nyonso kaka pour na kosunga bilenge bazwa formation pe bakoma utile na société. Patron ya Fondation oyo ezwami na kombo na ye Dina Andrea akumisaki occasion oyo pe asengaki na bilenge nyonso ya commune ya Kisenso en particulier pe ya ville ya Kinshasa en général bayeba na kozwa formation kati na esika oyo pamba te formation ya qualité ezali kopesama avant batika complexe scolaire Mama Pemba bazangaki te kotalisa esengo na bango epai ya personnel administratif oyo ya école complexe scolaire Mama Pemba pe population nyonso bavandi na ville ya Kinshasa en général pour na ndenge bayambi bango na occasion ya visite na bango na installation ya complexe scolaire Mama Pemba. Na région Bosimba qui rassemblement des jeunes nyonso ekosalema samedi 16 septembre na stade Tata Raphaël na ngonga ya 9h toujours na Bokambemi ya évêque général Dodo Kamba oyo azali président ya église de réveil au Congo Fabrice Lundombi Michael Bustoto. Jeune Kinshasa tango na biso pe ba jeune yango yo ekoki mutuku tina vedi jeune elembo ya mboka mobangi na rassemblement ya bilenge elongo na moto na nzambe le très charismatique président évêque général Dodo Kamba ekomi tango moto nyonso ayeba rôle na ye o esengeli a jouer pour na mboka na ye au nom du Seigneur Jésus-Christ un rassemblement de jeunes. Ah
oui, bondi melangai que et cause à la moment fatidique ya kola musa conscience ya ba jeune, pauvre jeune, vrai yaya, yenda koki cause à la véritable moteur ya développement. Kasi nyuso et longo na nzambedi. Yoka, rendez-vous za semoko. C'est samedi 16 septembre 2023, na stade Tata Raphaël, na 9h. Il y a un temps d'observer ce qui s'est fait, mais il y a aussi un temps de mener des actions. Jeune kozala kidiba te, rendez-vous yangoyo et koyinda mabe. Bongo to kozala na Isaac Bola. soki nzamba sali tokena ngona go mana sesinda merci papa Eunice Mania. tikana tombolo tikana matiso Femme Tamar. Peba misusu. Nzambe apambola biso. Tala, vrai jeune ya solo, oyo alingaka mboka na ye, jaja zanga, potu oyo, jeune nyoso, il faut zale lembo ya mboka, po kongwe tongama. Jeune bima pongenga. Heure na yo ekoki, obikisa mboka na yo. Mboka na biso, eko se développer na jeune oyo za elembo. Jeune elembo ya mboka na nzambe. Ngai, na zanga te. teli ba client na Airbus A320 po ete ba voyager na ba condition moko ya kitoko Michael Bistoto. Innovation na makambo ya mpepo, tope aviation na RDC, compagnie africaine d'aviation CA na mokuse, alela yango minu na nenga kosakana te di, et commandé domaine na ye, après réception ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde sukisaka masolo, ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée réception, il y a deuxième avion Esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC. Ya boebondi melangai que mon côté na terrain, po ezalana nute. Et comme il est longtemps, bananzuzi veut dire ma passa, Airbus A330, ba avion ya mokwake, ya liboso yaka yangoyo. Bozo Alix ezanango. Eh, neti sokyo matio kitana ote, po confort nango, ezana ba angle nyonso, kobana na ba kiti, na couloir, na first class, na classe économique, et bongo bozo ya mibale yangoyo, nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair, boye bape bosimba ke Airbus A330, eza ba marque ba avion, oyo bomodaka na international, ba compagnie aérienne de renom pe crédible, nde basalelaka yango, boko kute yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na machaft, pe ba pays européen ebele. Kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde, mingi basalelaka yango, po na kitoko pe bopeto, na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango, chaque siège, ndenge kaka boza komona, eza na mwa mini télé, oyo kotalela ba film, ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te, USB na pointe, pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA, et combien, eza na deux classes, first class, pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele, avec 36 sièges, classe économique pe zali, pour na bino bosalaka ba faire, pe bato nyonso, ba amoureux ba voyage, avec 267 sièges mokoka, sala voyage dans ba meilleures conditions, ndenge nanu ezala te, avec Airbus A330 ya mibale ya CAA, avion ya sika oyo uti kokoma, ekwei deja na mabele, timba na nzuzi lelo mibale, mon côté na Congo, ba na Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA, mfumu na ba innovation, deuxième avion Airbus A330, yango ekomi. Université catholique ya archidiocèse ya Kinshasa obina omnibus bafongoli déjà ba porte na bango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024. Stéphane Skande. Chers
Chers parents, chers finalistes ya secondaire P humanité, chers étudiants bino nyonso oyo bolinga formation universitaire sango malamu oyo ezali nde pona bino yoka université ya archidiocèse ya Kinshasa, université catholique Omnia Omnibus bafongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription académique 2023-2024 pona ba faculté oyo faculté de gestion, management et développement, faculté de sciences de bio-ingénieurs, faculté de sciences et techniques, faculté de sciences informatiques, faculté de sciences de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté de sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Bokoki koleka na ba site na bango oyo pona kozwa ba formulaire ya ba inscription pe ko déposer ba dossier na bino na ridini wapi epai ba bureau administration ezali soki ozali na rond-point Ngaba tuna kaka paroisse catholique Reine des Apôtres ozali mobimba na Omnia Omnibus na site ya Ngalema faculté de théologie et école théologique ya mariage na grand séminaire Saint-Jean 23 référence paroisse Saint-Léopold. La commune ya Kitambo, référence centre catholique Nganda, grand séminaire philosophie Saint-André Kagwa. La commune ya Kasavubu, site ya Sayo, référence ex-IFAD. Bokanisi esili, ten, Omnia Omnibus, apesi bino possibilité ya kozwa pe ba inscription en ligne au koki ko remplir formulaire na yo kitoko bisika ozali sans que o se déplacer kota na internet pe beta site oyo www.universitéomniaomnibus.com tope obengi bango na numéro oyo 083 14 45 562 esilika kate Université Omnia Omnibus a bombeli pe bino système ya LMD licence master pe doctorat Omnia Omnibus ezali université ya science conscience pe excellence awa soki osilisi okobima na bafongolo ya misala nyonso na maboko na yo bosala mbango po awa ba place ezali limité. Soyez le bienvenu. Male bitokomi kopusa na suka ya basango na biso Héritier Mapine masala ebino info ya ba journaux. Mbote pe boye ibulamu na info ya ba journaux oto fongoli yango na journal La Prospérité. Concert a commis 15e sommet ya BRICS Samalukonde azali ko affiché République démocratique du Congo na première ligne pour na ba pays solution bosimba ke concert alobi chef ya gouvernement ya ba warrior Jean-Michel Samalukonde Kenge a participé ki na kombo ya chef de l'État kuna na Afrique du Sud pour na 15e sommet ya BRICS et pa wapi azwaki maloba jeudi 24 août pour na kotombola mongongo pe kotalisa ke République démocratique du Congo azali pays solution par rapport ya ba défi ebele oyo esengeli ezala relevé na mokili mobimba. Jean-Michel Samalukonde Kenge message na ye ezalaki très applaudi pambate ezalaki message moko ya makasi pona kotalisa pe ke République démocratique du Congo azali agressé na partie est na ye ezali kosenga attention ba partenaire nyonso pona kosunga est ya République démocratique du Congo elongwa na insécurité. Congo nouveau na ngambo na ye alobi avant ba élection en décembre Félix Tshisekedi a bengami ko libérer Rutshuru pe Masisi. Congo nouveau atalisi ndenge nini calendrier d'élection ezali kotambola se kotambola na ngambo ya commission électorale nationale indépendante alobi iloko ya kozonga sima ezalité l'élection ekozala bongo organisée na mois de décembre pe na ngambo ya institution bazali kotalisa polele ke ba batri nyonso ezali en marche pour l'organisation ya élection kasi confrère Congo nouveau asali analyse pour na kotalisa souffrance oyo population ya est bazali komona soki République démocratique du Congo selon bango a organisé l'élection sans ma territoire lokola ya Rutshuru topé ya Masisi oyo ezali occupé ezali kotalisa polele ke République démocratique du Congo andimi balkanisation wana ekozala eloko moko malamu te totikali kaka na même journal confrère alobi
Pona Oyo Etali Sport Cannes 2024, Sébastien de Sabre, Oyo Azali, manager et sélectionneur Yaba Léopard, Y'a République démocratique du Congo, a publié liste à 27 joueurs Oyo Bazali reteni pour un match Oyo Kobeta le 9 septembre Ezali Koya contre ba Crocodile Y'a nul Y'a Soudan. Parmi les 27 joueurs Oyo Misusu Bakoti, Loko Laridok Panzo Oyo Abeta Canaliton Town Club Oyo Zali na Première Ligue anglaise, Pe Charles Piquer Monginda Oyo Akoki Kolongwa Miko Ezali Koya na Cremomens Ezali relégué na Série B kuna na Italie. Absence Mosusu Ezali Boy a noté pe retour ya Cédric Bakambo après suspension na na match Elekaki contre Mauritanie. Voilà l'information Oyo ndeto soki c'est info ya ba journaux na biso ya poko ya lelo botika la malamu. Merci Héritier Mapindemi pour l'info. Il y a un journal où tu conseilles la vision. Il y a un des personnes qui ont bouclé. Journal peuple pour un peuple. Ceux qui vont apprécier un peu ça. Merci. Narit Kindu Oyo Akumbela qui édition. Na sima caméra tozala qui na Igon Ting montage sima maki na Fabrice Lundo Mipe Christian qui engebe ni journal peuple pour un peuple za supervisé et pas na moko Héritier Mapindemi bandeko botika malamu ngabi no tokutani mokolo na dimanche. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodikoko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi